Tia Jérémy Moussapi na ilongi na ko tia esika mabe pe na ko nyukuta. Voyage à mon nene on a sala na groupe théâtral Le Bon Samaritain pa ya papa na nga mo mu na nzambe pasteur de la foi ezalaki ka voyage ya Kazangulu. Nene ya na pekisi batu nyonso o basali ba kalbal na bango pona ko lukela leki na biso shit na ye. Tolaki na ba hôtel de Lixité. Tolala ki na ndako esila te lokola église batonga menanu esila te ya mandalala. Okenda te ya. Oui, tokendaki na cadre évangélisation ya kosunga ba orphelin, groupe à théâtre, famille ebi ke biso ke musala, mais biso ne to sangisi mbongo to sono biloko to ke otala ba orphelin ya Kazangulu. OK. Ce que moi to sala aller comme retour ezate. Ne to créer ki ngo sous forme lokola l'église to comme les églises KDC. To komi vendredi, to kaboli biloko samedi, dimanche. To profiter papa tei vers 13h to longwe lelo oyo soko teli bien ba président ba théâtre bato ba soutenir bango koleka eza ba ndeko na bango ba famille te ba ndeko na bango ba famille ba yebota mbongo esani eyé eza d'une manière prédication. Jérémy Chabani, plus de 15 personnes na Dubaï. Haute saison. Ce que ça là qui Europe na nyana douter na on nyana ba ke osengi bana bato ba mbongo. Mais loko eza po bana bato ba di ke so akomi poto ko bwa kanguna mais loko eza Dubai na ndimité. Na vandi na beti calcul ya haute saison, billet zote comme na plus de $600. To betaka $840 fois 15. Fois visa. Fois visa. Fois logement. Fois logement. Lesa, Melissa. Ndeko na ngai. So na côté lioté, c'est que na ndoki. Ce qui n'a côté lié Jérémy Chabani c'est que nazan doki parce que ngapi nazala mwana na groupe ya théâtre bakambaka ngai na kendaka Kazangulu. Ben c'est non rebo pas au Sacha. Te na okota makambu ya rebo te pardon. Bana na bazu perfection makasi. Ah te tika na ona sisa no. Na okota pe makamba gezi ma wetete ngana za tigre. Tala makambu ina sibi. Okota ngana ba bêtise wana te to confirmer ngo déjà pour mais ça la confirmation. Ou tout mon anniversaire te ne ba opesa ba bise. C'est-à-dire na ba télévision quand ne ba to ba ocha ba les news ba révélation avant tonner mama biso to ba to makambu to yebaka mais nazo bisa gez mawete gez muswahili ba botola ke moi cité gez muswahili abo sananga likambu te awa yo luki makambu na inosbi préparez-vous vi na yo mobimba parce que ondimi o salir inosbi obotola mwasi oyo ye aboti na ye mwana. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bote na baonya so Rolanda biso na Kinshasa pe libanda ya mboka tolingi bino mingi mama Capage lelo alobi ni crayon ni rouge à lèvres ni maquillage ane ya sika o tozo banda na o tozo sisa to mona na pe aboye ndenge tozalaka et puis tolingana ndenge penza nzamba libisa biso tolingana biso na biso linga moninga na yo lokola yo moko milingaka. Mes condoléances na ba famille nyonso ekufeli en tout cas biso tozanga raté ko pesa elengi ko pesa bino bisengo moko ezalaka pe ezanzoto batebele batuninga mikolo ndenge ningi dadi bozo mona na te mama Kapashi dadi azawapi botuna ka dadi mais mabonza ya dadi pe reconnaissance envers dadi est-ce que année o ezalaki na posta ki dadi na mona ki ba commentaire ndenge zala kaka mutuna mtazora kwa na ye wana ya problème te biso essentiel nzamba zo pesa souffle de vie dadi asa pembeni awa lelo pena na 5h ko kanga mobali ya batu na 5h oyo asala musala ya biloba loba dadi alobi oyo eza musala te 2026 mama Kapashi to luka musala ya kosala dadi bonne année hein. Pourquoi continue à penser na ngai bonne année na yo merci pareillement ndenge bakulu to balobaka ndenge batu nyonso bayebeli bonne année ye bamisusu nesengo bamisusu na mawango c'est-à-dire ngai tango tunaka likambo ba réflexion etamboli mbala moko bonne année ye bamisusu nesengo bamisusu na mawango wana empire bankuba epa ya kulutu na ngai ate sonam
Pepe Kale Yampania et nazalaka fier na ye parce que na monaka ye penza na bumwana na ngai. OK. Parce que Pepe Kale maman oya boti Pepe Kale to vanda ki na bango quartier moko na Kingasa nya suka. C'est-à-dire ezalaki chaque week-end fois uta bandal aya kotala maman oya boti. OK. De na moment na pe surtout bana ko profiter komona yampanya Pepe Kale. Pe moi si o Pepe Kale abala ki mama na biso ma Pauline aza camarade ya ba mama na biso na Kingasani po moi si oyo yampanya abala ki wana za ngana ko benga ye mama. OK. Mama na biso parce que tokoki koloba pe ke Pepe Kale pe azala ki mwana ya Kingasani po abotaki pe na abotaki na mwasi oyo aza mwana d'origine ya Kingasani. Okay. C'est pour cela ceux qui na vandi na talaka tozala na ba grand chanteur batebele bayebaka te. Même papa na biso Tabulei tanga utaki mboka quartier ya liboso avandaki ezalaki Kingasani na avenue Masuwa. Soko tuni même grand frère na nga Chura Mboma akoyebisa yo. Soko tuni même kulutu na nga Bienvenue Kamba Apocalypse 22 akoyebisa yo naza quand même mileki o naza na histoire même otuni maître Gina Ekofo kuna na Cape Town akoyebisa yo te leki na biso ba histoire to betela ye na makambo ya mona a expliquer kango bien. Mbote na ba nyonso bazotala biso d'abord zela mwa mukena ko kumisa naturel na po yo soko vani na ngai et puis na sala constant soki tozotambola na yo nazolula ba film so tala nga miso amabe okosi bodo kutabu c'est que yo lingaka nalula kaka yo nalula kaka yo naluli yo déjà na monique na naturel na yo ça va na maquillage to na maquillage ça va. Oza tout terrain oyo na moni kutu rien à dire. Félicitations. Na pesa mbote po eloko yo bana ko zela. O debite ozela ba kumisa yo po gagner nini mama. Nzambe kutalinga ko kumisa. Oui. Ye moko mokeli na nyonso. To kumisa ka. So zo beta indika ko zo pe bandika na yo. Ya mabe. Bande ko bozota la biso ekenda aka abona ndeko na nga mwasi ye na robe nga na robe tokoloba nini mena luli katikati evandi robe non la félicitations oyebi tuna nga nini biloko nga na lula ka yo ya mwana ne maitela ka ba point na viso ko yebaka te oza na kingo moko mwambe formidable mwambe kingo mwambe siko to no lo bozana kingo moko olopekisa nga yo moko mi komisa so mwambe c'est que oza ne sengo ba lula yo makasi. Voilà bande kona biso tolobaka en buvant en riant et non en buvant en murmurant. Tozotala ces derniers temps procédure o tozo vivre nango kolandisa mboka o biso to botami esengwata mukie ezate nanu na constater te ke ngai na ningi na lia bonane te na constater te na constater yango te mama na mituni question ezalaki début ya bonane mais ba oya yo déjà bazo penser na yo le cas ya kozwa le siko na mituna question nani abebi si bonane bocelanga na commentaire na se wana et sala mandenge nini bonane ebeba et puis nani abebi si bonane zaleka tant to kotika le 1er décembre ba oya yo nyonso bo bani ko sepela ba kopezo ya sabatinda ngo ba kopezo ya sababenga yango. C'est pour cela maman kapash na koyebi so eloko moko Nzambe oyo a permettre biso to kutana ba circonstances eza très bizarre parce que comme on est au solo la boy biso circonstances na biso eza émission mais na minute il y a des congolais ba circonstances na bango na mwasi na bana bakanyita ba moko na singa bazo kima ne ba mbango makasi nyonso wana masasi ezobeta e bande kwa este ba benginga makasi ba ebisinga balobi daddy
otiki biso boye pona nini yaya pas bengaki yo nani monsieur Ben pas bengaki yo ndeko na ngai soki yete mais nayebisa yo mokilo yo eza bizarre eza na batu oyo bayebi ko considérer batu pe bayebi ko benga batu makasi topesa ya ta merci topesa merci le boss Ben Belaka boss Ben Belaka utaliaka na batu tata pambola yo naza reconnaissant parce que yonde ofongoli motema lobi to bandana dadi ouverture ya bonne année dadi zwa soso zwa moi semulu zwa moi loso kende ko kipe bana souffle c'est 4 kolobate sila ki souffle c'est katanaki mais grâce ya boss Ben Belaka papa tikana ganga ta komo na yo muta ko pekisanga zate boss Ben Belaka na pepi yo bisika bizwami yo na entourage na mobimba oza penza mutu okanisi biso tokovanda wana pe mingi te parce que photo ça l'émission ouais Maman Kapashi na kwe biso eloko moko batu bazo benga ngai batu bazo lela dadi tala biso wana este tala biso boyi bandeko na ngai soki na lobela este na ndenge nga nazo pensele na yebite ekosukela nga ndenge nini naza na maîtrise ya makambo te ezoleka mais ngai tant que patrimoine patriote nazo bondela pona bandeko na ngai komona ba mama komona bana nga moko ne naza boye soko memisinga ta bido ya mai oyo pendant 1 heure du temps komela nga kilo ebongo mutu amemi ba kilo amemi bana na mukongo amemi ba nyama bazo kima ezo sukela bango ndenge nini nakanisi bino lisusu ba meilleur vœu na bino bisika nyonso bizwami bino bonne année na bino ndenge na uti koyema nzembo ya bonne année et na présenter ba mes condoléances na bandeko nyonso obozwi ba matanga oboza na circonstance ya pasi boza na kati ya douleur bo perdre moko kati na bino o azalaki motu na yebite bo perdre na lolenge ni na lolenge ya baguerre na lolenge ya maladie na lolenge ya accident na présenter ba mes condoléances et tika to souhaiter ba bonne guérison na ba nyonso oyo santé ezotungisa makasi Nzambe tata na biso ya likolo tolelaka tango nyonso nzamba mawale die de la Bible ayeba na kati na kokangola pe kobikisa bino et Maman Kapashi na koyebisa yo ete Yunishi Band la fleur du jour azo préparer ba surprise moko ya kitoko poto fêter bonne année tokumisa Nzambe année ya sika pe makambu ya sika ba partenaire na biso obo pesa ki biso pasi na ba année passée bozo futa ndeti bolingi te Maman Kapashi totonga ki bino ngai na ye alobi te tozo kota 2026 soki bolingi to kabona te komema biso na système te ke yo basalela ko mingi yo futa ka te futa po biso pe to sepela esala bien ndenge ba nyonso ba futaka to tangi ko mwa mutu te moko na moko ayebi ke afutaka bien to afutaka bien te eza likambu ya ditiete diliete tia polia merci na Ricky Rox bisika bizwami yo mwana mama Sandrine Kazadi mokonza ba mama les jeunes millionnaires Ricky Rox mwana mama Denise Sandrine Kazadi mokonza ba mama et mwana ya King Salomon Elon Muski Eric Jenga balobi ete pona bonne année oyo dadi bongisa congélateur pour sinon te soso ko pola yo de carton à carton et ce qui peut par la grâce de Dieu Nzamba sungi toko fêter bonne année au Liban mboka na mwasina bana olandisa ma parole ya Ricky Rox nenga yebisaki mama Denise Sandrine Kazadi mokonza ba mama pe nenga yebisaki yaya na Snoop Dogg pe nenga yebisaki King Salomon Elon Muski Eric Jenga tata pambola yo kuna bisika bizwami bino na libanda mboka merci na le président Ridi Boyoko papa possible azana biso toujours elongo pe azoko la émission tuna kinga boni na Maman Kapashi pourquoi bomona nité lelo na koloba mingi parce que na loba kala oyebi ngano so to kutani ta mulai na zo loba te awa balobe vimbaka quadre c'est-à-dire nena zabo na belaka quadra bilobela et c'est tonda kingai awa na quadra ezo senga sikoyo
nabimisa yango mama Kapashi ngape ba partenaire ba komika ande belé makasi lokola yo boni aimé aimé ponda dollar boss bon séjour à Kinshasa yaya tata pambola yo to liaki poulet mayo epesaki waouh epesaki toko vraiment makasi bon séjour na yo ana Kinshasa aimé ponda dollar boss to kobosa na yo te merci na bande konanga nyonso o ba soutenir kanga lokola FB international Fisto Basende tata pambola yo agence abana poto soko za na bakoli zo lingo tindela nga benga nga na telefoni na kotinda ombango na agence na biso ya bana poto okende ko tikela ngai Fisto Basende akomisela nga ngo na porte ndako merci beaucoup yo po ningo tinda biloko kimaka mbango wana na Paris eze sika ya kobunga te merci aussi na bandeko nyonso obozwi libaku ya okuta na biso na bangonga o nyonso yo okuta na émission o na banza ete internet echanza histoire okotala biso na toilette okotala biso na douche okotala biso na ordinateur okotala biso partout bisika nyonso yo bizwami yo tokosola ni lelo madame zela na vato solola ndeko na ngai na kosa yo te olata ba jean olata ba kola olata ba coupé olata ba sengle ba body mais ces derniers temps robe comme modèle pour na yo tika bo na lobby robe comme penza modèle pour na yo extraordinaire si o vérité ndeko na ngai ngai ato lobi olatela nga kola na minute olengisela nga nzoto na on sepela no lisute na komi c'est-à-dire na craquer d'une manière robene ce qui robi c'est-à-dire tes félicitations. Merci. C'est-à-dire femme africaine. Oh ma mère, oh dama, femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Hey. C'est-à-dire nazo mona yo d'une manière oyo na yebité pour ça kaka journée de la femme ango et ezalaka ata chaque jour. Félicitations, na sepeli vraiment oza mwasi na kati basi. Ozo sala musano kitoko ngana lingaka makambo yo sala kana profiter kana c'est loko publicité bandeko vous allez besoin d'acheter une robe un vrai robe appelle maman Kapashi vous allez acheter les robes parce que elle est maintenant professionnelle de la robe bandeko bolingaka robe ozana zemi bandi osika ozana posa ba voisin ba yebaka taya libumu na yote po tozana sokta ba zeme belé ba misusu baza bataba nzoto mike soka bandi zeme libumu ne koma roi tige ndeko na ngai olingo bomba robe na eza pe na mutu mususu akomi na zemi akoma roi mutu atondi tala libumu nazala yango na koyebisa yo vérité moko mama Kapashi azana ba sokta ba robe nyonso okobombana soki pe ozana cadre moko lingaka robe na entre mu pepe kaka o mati moto mu pepe zokoto ndenge yo lingelaka benga mama Kapashi mama pardonna li mbongo apibi na nga na osala parce que bino bozawa loko mwinde ko osali kamu na osala ngone intérêt o katela ngai déjà bato bakena kotika na andenga en ligne ça dit ayebi ko distribuer robe partout yo kozala bobenga ba banani bato ba livreur bazali livreur akoya kotikelo robe biso ko tokipa livreur tata cameraman to pesa ko livrer nga peni na zaboye tala na bien oyeba geza na robe mo pesa na livrer na lia mbongo mutu na ibisa ko ngana na isa ko ngaso mekika bitinda tinano buzobo zala nango na osibisa yo ya bandeko na nga ba internet ko tala biso ameka na ete apesanga robi kendo livrer yaya na komanga wana na Kimpwanza na belelaka robi yango mama mwaza na papa na 70 zwa na olia mbongo lelo tata pamba biso olia mbongo oui na kalisi na sali publicité on kitoko te osali kitoko ngana ebi ninga odise emoni semaine to banda oteka yaya kolia bona nena kola tende kona ngai boma nzoto c'est très important na rampe oteka maputa mibimba
Mutana posa liputa mobimba wax super wax hollandais de wax nyonso midela maputo bino boyebi boza na matanga bolingi bolata liputa moko ekoka na bino nyonso famille de bolinga bato bakufa bobenga mama kapashi aopesa bino liputa matanga aopesa bino liputa ya mariage coutumier bolingi bo fete libala na bino bolinga bino famille na bino bandundu ya bakongo ya baluba bakasayen bolinga bolata bilambe ekokana yeyo moteki monene ya maputa na seli piste mabe te o pero zo ngata koka ah lelo ezala te orange iyo no orange mai no busanaga toke bien toke na mo bien et que de bien nani akoki ko voyager po nani akoki ko voyager te po est-ce que yebi que Jérémy Chabani a mis délégation à plus de 20 na Dubaï bazo sala ba comédie bazo tourner mais entre temps ba ota pe ko beta indika pona makambu kaka ya makambu ya théâtre pona nini na Kinshasa soki muto bandi ko mata ba beta ke kaka singa azonga sima et surtout côté réputation et comme le kola moi ba j'ai ke zongi hein wana ozo tout nanga question to lobelango na format ya pensée ya artiste et comédien ou comment fanda na théâtre na vanda na théâtre est-ce yo pozo rappeler occasion ya nini ya rokende nde bozalaka na papa de la foi qui a raisonné comme mabino ata quelque part pas comment peut okende mikili pas pamba elle ça déclara en tant que moine bon maman Kapashi otuni question moko trop triste d'une manière théâtrale na ndima kite ke na niveau na yo ko penser peto solo la likambo oyo mais ndenge to ko solo la yango toza ba communicateur ya Jérémy Chabani te parce que maman ozomona azana ba faire na ya sala kaza mutu munene ngai pe ko lobate nazana ba vina nga ona salaka enga nazana ngai mutu ya makamwa muziki na lobelaka plus ba golwa na pesi bino ba golwa nyonso mbote bisika biso mino po tozo préparer ba événement ya minene o eza liboso na biso tozo préparer kaka na décembre o le 27 décembre faire gola ko beta palais des sports ako beta na Gabon ba gabonais ba golwa nyonso bo fandaka na Gabon bo se préparer po tokuta na bino na ndula munene et le 4 avril tokoza na bino na Cor Arena bo sepela makasi et datilité ya kana bientôt naza ko assurer bino nazo zala wana pona ba promotion ya concert na biso et na bosanité tozo préparer intéressage moko otoko kitela awa pona le 19 juin na le 20 juin 2026 na kati ya Stade des Martyrs mais tout ça na ba programme belé libana mboka na poto o tozo pesa kalate ezoya akoma na e awate yaya akotelema kobenganela biso ye akende bisika bikauki bandela awa ponya mabayaka okangele liboso te bayaka bongo te nyama bayaka boye oya wana po banga bengani te c'est bon OK mwaso ya banga banyama lokwelo ko musto okene na géologie ndenge na jardin botanique to na nini na science na zoo hein Maman Kapashi question oyo tuninga ya théâtre na ko répondre yo kitoko koleka bato belé parce que j'ai fi na théâtre Olandi ninga na lobeli ah j'ai fi dans le théâtre naza moko kati na famille théâtrale lelo partout na kenaso batuninga yo zanani à part poste na nga ya munene ya communication na lobaka ete nga naza artiste comédien Maman Kapashi na ebiso eloko yo omoni théâtre eza association tout comme to kobenga mpe association des malfaiteurs lana makambo yo parce que tango sala na nga émission faut la très prudent na ngai parce que ngana sala émission le quoi ba nyonso te na expliquer apena parce que o eza loko la première sortie médiatique na ngana yo banda yo pemaki nga pena pemaki faut la sortie médiatique moko batu ba apprécier yango intéressant ngai na mosali na nzambe papa na nga pasteur de la foi
bazwinga na loboko baye kotika nga na maboko na ye na 2004. OK. Et pas ya kulutu moko pe kaka ya makambo na biso ya théâtre elongi akala. Ya groupe Chic Choc lo yenge. OK. Et pas ya président Ngadiadia Ngadios. Tango atiki nga na maboko ne na 2004 ayebisi nga lobi asengeli ngai ke grand frère pasteur Jean-Paul oyo leki na ngai nalingi azala na yo pene azala formé pe asala théâtre na yo. Et tango ayeki kotika ngai nasala théâtre lokwa batu nyonso te. Mosali na nzambe atunaki nga question moko osambelaka wapi? Nga nayebisi nazali frère et choriste ya neo apostolique. Pe nayebisaka batu ebele na bomba kesika na uta te. Mikolo mikoya sima ya bangonga tango mwana moto akozwa bato na ye. Nzela yezali boni ndeko, nzela yezali mibale ya nzambe na satana pona oyo olingi. Na nzamba de sali bien penza. Bamemaki wana nazo rappeler siko bandeko na ngai onatika na neo apostolique. Bamemaki mabanga batongaki ndakwa nzambe babongisaki yango na Ejipito. Ozolanda tangu moseni na nzambe pasteur de la foi tuningai pe na yembelaka ye pe kaka boye pona kolakisa ete identité place na uta. OK. Ayebisinga lobi groupe théâtre Le Bon Samaritain eza groupe moko chrétienne. OK. Alobi awa fokota siko na doctrine na biso esengeli oyamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Me yo ndengo yeli na forme na yo na ndengo uti bakotaki ngasani ko bana mamoko théâtre ko simba te yo fo bana noko ya église. Na kota théâtre lokwa batu nyonso te na za spécial. Na banda ko ya église na yebaka te nini akoyebisanga ya ko banda répétition. Pe ayi omoni histoire ko nazobeta batu ebele ba yebi yango te. OK. Naza comédien lokwa ba comédien nyonso te nga naza comédien ona lenda na kati. Yango na yebisa ko so muto ayeko lakela nga na ko lakisa ete nga pe naza très puissant na bonganga. Bonganga na nzambe bonganga. Ye bonganga na. C'est dit na yekola bonganga na nzambe epa ya moumbu na nzambe pasteur de la foi. Oyebi ke biso tosala ba jeune mususu, jeune wana balongola sapatu te, ba brosaka pete. Mukolo ko brosser makile bimi mukolo longola sapatu ba kimi. Ezali ba benga ngo ba sacrifice. To kota jeune pendant 3 mois to kata suki te to chocolate to zaka da présence en nzambe. Mama kapashilanda lisolo eza intéressant batu ba yeba lisolo nazo betela yo. Na tuni mosala na nzambe pasteur de la foi lui papa. Ko ute kingasani ko yaka njili na quartier 13 ngambongo ko futa ba transport na kozwa wapi papa yebisi ngabwe yo bunanaka oya ya kozonga na kopesa yo na bandie ezaki pe mikolo mususu yebo okuti ya zate yeba ki kote ya kote mususu parce que biso groupe na biso théâtre ezalaki moko ya ba département de na kati église Les Bons Samaritains moninge groupe commande choral eza et kodi meza biso pe théâtre ezalaki d'une manière ya évangélisation to sala évangélisation na nzela ya théâtre to kangaka quartier 13 wana oyo ka pena ke to eba ka ke église esala ka plein eza ba église ya ba église mususu me eyaki okoma na tamoko église Les Bons Samaritains okotia lokolo wapi grâce ya théâtre. Pasteur azali nani? Pasteur azali patriarche, ça dit on azali sous pasteur ta comme patriarche. OK. Papa Dokuta Miguel Yesi. Yenda azali papa oyo aboteli biso momu na nzambe pasteur de la foi. Père na ya foi, père na ya kondima. Et biso na kati ya théâtre toza ba artiste o ba consacra ki biso ba tia biso maboko comme évangéliste
oza ko évangéliser mais na théâtre l'église au côté na yote l'église ba opé so cher te yo oza parmi ba département théâtre mais yo te la ka wapi na théâtre. OK, et on de la phase avec Rosaï pasteur. Yo pe ce rôle mususu te net pasteur de la fin na minute yo. Ata boyebi papa tozo pesa yo $500,000 o sala film moko ya pronom o sala te ako silika kutu makasi ye azawana ka pona ko te ya ko édifier kaka peuple de Dieu. O mona ete ke na théâtre mo bozo sala ba biz bazo lia bamba te a sala te o amemi mwasi boy na Mukongo te ako sala te. Mutu aninga chena berere wani zalaki major bisadidi metan una gangelaki major malamoko atika pesa ke suba role wana te tango papa yaki na arsika. OK. Poso ko tali ana biloko e bela jouer pe na artiste comédien po yazoka chance wana ya kosala nzonzi. Si a jouer belé. Mama kapashi ko ye église ba yebi singa balobi stop. Esini. Osambeli ndenge to linga ko sanini osambela banda théâtre. Ne place na bandi théâtre. Siko tango tuninga question ya Jérémy Chabani. Nde ememinga na ba réflexion uta na vandaki na papa na nga pendant 12 ans na musala théâtre. Ya ko kemba ya nzala ya pasi pona kutaki papa za pauvre nga pe pauvre. Des pauvres bakutani. Otali ningi bazuya na nzelo ko bana mbangu dendo ki bazoya. Mais par la grâce de Dieu lelo osata la tof na bino ya kalaté. Olela makasi. Non lukela yo. Avant et après. Non lukela yo. Non lukelo ba photo. Sikoyo mama kapashi na webisho loko moko ça le passé. Bandimi bande konanga bozongo na nenga mabete to sola na ndeko nanga mwasi. Siko pendant 12 ans wana tango tuninga voyage naza muto na kolela ma emission ko tanga ngai ozwate c'est-à-dire ça ko ba conseil bino boyoka abatu tika yi alingane te ayibisa kalingane tika kombo na ye tika kombo na ye bonne guérison ya solo pe ya solo ya solo na zolo ba benga na téléphone ko biso kete kono na bilobela na ete mais aloyi makambo solo toza ana mbolongo na hôpitali ba opéra ki biso ye na musicien na ye oyo ya libuwa benga muta libumu wana na ye moko robino ba opérer bango hernie il faut que tala ye de côté musicien na côté mon okosi bambo mete okosi tiko bata ba TikTok bazala ba chena TikTok pour robina silika te ma asepela na ete suka sepela te mena yebisi ba fan na ye ba yeba ke absence na ye za pour batebe ba no tuna ngai yobina tika biso ka boyenga bite ko tiko bino bolobela eza ya kufa te eza ke abeli ko tika musical yoka siko na sala ba révélation moko ya rapidement poto kende na biso na ko chiter ngai na ko féliciter frère na nga Jérémy ben c'est non rebo pas au musacha te na okota makambu ya rebo te pardon bana na bazu réflexion makasi te tika na ona sisa no na okota pe makambu ya gezi ma wetete nga na za tigre atala makambu ya inosibi okota nga ba bêtise wana te to confirmer ngo déjà pour mes allez confirmation ou tout mon anniversaire te ne ba opesa na ba bise c'est-à-dire na ki ondeni na ba télévision kan ne ba tu ba ocha ba les news ba révélation avant ondeni mama biso to abato makambu to yebaka mais na zo bisa gezi ma wete gezi muswahili ba boto la ke mwasi te gezi muswahili ya bosa na likambu te awa yo luki makambu na inosibi préparez-vous vina yo mobimba parce que ondimi o salir inosibi oboto la mwasi oyo ye aboti na ye mwana problème ezate kasi Anita Murabu epa ya inosibi azane na promité azo ya kande ko lelelaka inosibi yo sundola mwana otina mbonga pampesi te Gez ma weti yo zo kanisa lokwa bo chandane basi na inosibi bo chandane basi te zwa charge ya mwana bobota na Anita Murebe so Anita Murabe zwa charge ya mwana na yo parce que chaque fois zo ya kolelaka pa inosibi azotinda bo baze mobali soka vandeli shisha ayebaka te ke abota na mwasi moko quelque part et bano tozo bota lelo basumba 4 fois 5 fois na journée fois ala na ba paquet pene ya pampex wana pona ko aider mwana net na minute muto azo sunga mwana ya Gez Mawete Anita mu babota na Anita Murabwa eza nani eza inosibi
nazo biso makambo so jour wana Anita Mourabo eko senga mbongo mwana nga sur place pour appeler qui mato le pas tigre Inos bi sans ambara oh yaya o cheka shine na ebisa yo ezala ki likambo moko na kamwe makasi nga lobi ya mibala pembe bele baza ba irresponsable bozo banga gezi nzo katala sundola mwasi na mwana parce qu'on a minute oyo Inos bi akomi na charge azwa charge ya mwana babota na reto kutunga na komo benge ka tigre oza papa bana mibale na komo benge ka Inos oza papa bana mibale Anita Mourabo c'est congolais bokola mwana bokola pe oyo ya za ne bien bokola tozaki na théâtre te tozonga omoninga so oyelinga makambo ya théâtre tika na lobela na théâtre parce que parmi babiloko énervant makasi na vie parce que ngai ne naza boye na luka mona kota guerre na ba président théâtre nakoloba boye ndeko na ngai bata ba live ba ser na biso ba neneya ba ser na biso ba saratola c'est que moi j'ai compris ma boma na bino komi kokola bokoli sikili boma na tu na question ma neneya na tu na no question na mboka na yo za so na Chine so na Dubaï obengisa déjà combien de personnes obengisa ta mototé na famille na yo obengisa ta mototé bilo musubo osala botala pe bolamu wa moto lelo boye ko bimisa o Jérémy azaka na ndaku na wana yenda zaka mwasa libala boboteli mwana batu makambo mama Kapache dadi batu bakanisaka attitude à Jérémy que Jérémy nde azobebisa bana batu Jérémy azobebisa bana batu te mama même soko kena ba orchestre mokili batu ebele ba se comportaka le roi leader na bango to kenda pa fumu pa orchestre surtout to kene question na me repose en paix mon koloto au moins batu nyenso ba koma ngabo luka batu bazwa problème ya rhumatisme ba beta ka lokolo pa bakendaka omituna yango bazoebela oyo banani babela mitu diamba wiste nzoka eza style ya leader na bango etika bango lokwa ndeti ba symptôme ya ba maladie mama Kapache na koyebi songa na yebi mboka bien koleka ngai ninge na vandi boye na ba souffrance onga na mona na théâtre nazo féliciter leki na biso Jérémy Chaban. Ah bien. Jérémy Chaban ozo zwana bato 3e âge. Ozo mema bango du. Oyebi mai wana bazo sokola tango ezo kota bango ebi kezo ko rajeunir bango. Mai ya Dubaï. Ameme so mama ni pardon. Na oloba mabe. Makasi. Oh, mai ezo rajeunir mutu. Nde na oloba mabe. Lobela batu normal. Amemi bato ba 3e âge, amemi plus de 15 personnes. Na bandis ko kotela ba groupe ozala na antenne A, na yo comprendre que ba président nyonso ya antenne A, majorité baza ba faux esprit. Na teli ba groupe nyonso ozala na raga. Na yo comprendre que yango na bomaka raga wana na tina. Na yo comprendre que bato raga baza batamitema mabe. Na yo vona na teli bato baleka na digital, bato baleka na ba chaîne bele ba Congo web. Surtout Congo web na la yango tie. Pona nini mukolo Congo web asomela ngata kokate na vie. Président Chabani. Chabani record. Asomela te. Chabani. Yaya bakwe ya kape boyete. Papa Chabani record. Mutu bakwe ya kaboyete. Ngana la petit frère na yo. Fona mela koka. Mama Kapache. Na yebise ki batu ebele o bakoya na lolendo na mboka oto ko boma biloko na bango. Oh. Ngai na zo produit na ngai na mema yango ngamoko na filmer ngamo na seli makamnos na mema ngo na CNL. CNL ba yebisanga ba biloko atuza na atelier ya fertilité ya kanda to kozwa yo te. Nga lobi merci nzama pambola bino. Po atelier ya fertilité pesi bino ba million nga na zana eloko te yango bosundoli ngai. Je salue mon frère à moi atelier ya fertilité pasteur Johnny wani za makambo le passé. Na yebisi CNL na be moni na pesa mu Kongo boy David Ntala Thierry Landu o musu komni za kanani David Ntala Thierry Landu nani Popol Mupasula te nani nani oh,
Jimmy Mukendi moi ça songi mutu mabe atonga na mobile Jimmy Mukendi naebi saki bino na boma CNL lelo yo wana zokanga na KNBT pema batu bazoya te David Nsala azaki souple atalité dédité akana Anike Mpangi abenganga na téléphone tata a récupéré abenganga yoka David Nsala abenganga na téléphone atatalité akanda abwe mamvimpi ngana ebise mamvimpi mambote olingi nini o papa na lingi ofula quel boule obimisa ngai na ebisaki David Nsala na lobi eloko yo sali loba ngai naza mukongo te wana ndengo zaboye batu bane ko freiner chance na yo eza baninga na yo ya entourage na délivrer yo lelo otala quel boule félicitations à quel boule mutu oyo ayaka pona ko sala batu malamu na lobaka bayaka ko lembisa ye et pas baninga na ye batamokeli eza bongo soki obandi ko sala na lobabo ye ngana lobango soki na koti prison pona bolamo ngana salaki na lobaka gloire au Seigneur makomi ekokisami liloba na yo ekokisami Jérémie Chabani na pekisi yo te mais na yebisi yo keba na bato zolia na bango surtout ça keba na bato zo pesa confiance maman voyage à Jérémie ya toro ya Dubai na ngaki na kende bakati yo Jérémie ako kata ngai te tango toke ko jouer eloko na wana o ya sali nani pop ballon ya salite te ongo basa tango toke ko sala eloko na wana o esali succès makasi ya pop ballon ya kopona mwasi tango to silisi abengi ngana Dollar Star alobi to solo na bino mupandi atuninga bi papa est-ce que attraper respect Jérémie Chabani un enfant respect atuninga lobi papa nazana répétition na ya suka événement nazana ngona showbiz le 20 est-ce que possibilité ko le 20 yo mais faut tokende tokende ko to le soutenir les na biso oui faut tokende tokende to la ta propre to vanda ka liboso lo kwa Michael na Beyoncé la ta no bimisa bilamba sika la ta propre ne konanga mwasi po ngai apa mama ndaku yo bayeba ko ka usa deuxième femme na ngai est-ce que biloko na lobby est-ce ça la nzela to na beli obeli mais yo na motemo apprécier jamais ba congolais ba lingaka boyi tout ça la ka boyi po surtout sali makambo abie ba otala te ne vidéo ndenge etalama na yo moko kamwe e matambango atuninga lobi papa est-ce que oko kende na ngata duba asenga kingai ngana bi falo ba chaka pashit te makaniseli akite okocha ngana na circuit limisa fona kata yo non na peso mobala stuhote o ya bala ya muta peso mobala mutu muke o muta peso mobala za kutu mutu aleki batu nyonso woni batu kominga na bali sina mboko yo kana sisa o yo kata to komina ko bele minute ndeko na ngai to bakisa 5 yo kama se na ebisi Jérémie na tika jeli kolo déjà na makambo à Dubai na lala na Dubai na hôtel merci na lobaka ka moi tout temps ezu kombo ezate to lobaka merci maman ba oya ko comprendre ba ko yeba na lala na hôtel na Dubai apesi mama Chimène Dubai mama Chimène apesi ba mbote wana batu na bino ya makasi wangila bon ngaza hakuna yo tozana kuna tengana Chimène to lobana ate o lobata sala kwa ateka bien na debu la fufuti conseil moi beta conseil debu la fu apesi billet madame Chimène na pesi yo ka ya bongo mais na pesi yo na motema te yo kana non na sala hola PDT ba na bandate ya sala o sala combien ya okufa chéri Mosco ya mutu munene plante perruque obomanada obomanada te banada ba telemate tika boy ya biso to fuli banada wana na baleki ba mobikisi tika boy na ba dichesse ngala zana obini na zabo ya est-ce que naza le seul comédien on a kaboni na papa na nga papa ki olela nga pe na ki olela
tokoka te biso mibale tika boye parce que to mesana ki d'une manière impossible ponga so na bando betelo masolo papa nanga okamwa ponga papa nanga zala ancien caméraman to bana ko no filmer ba fête ya ba mariage ba matanga ngana ye bibembe ngam na sima no simba omoni sera kala tango ba filmer ba caméra mike ya ba Sony wana o sima lumière kasi place na ye ba zaiko nyoka longo to ko filmer ba fête ya total. Omoni papa nanga peut-être bino boye bakate pasteur Jean-Paul Mayata de la foi yé muta filma libala jikaka na mama Olivier Mbekabila a filma libala wana mais bato belé ba yé bakate OK asa parmi ba caméraman a filma mariage mais par correspondance OK muto asa mukolo ko pa bengi bango ya ko filmer papa nanga so atelemi na chère alobaka moi no ayebi nga bien mutakala ai bo yalo mutakala te yalo mutakala te ngala tiene na ndenge na ngai je salue mon père décembre yango to sali musala makasi pona à cause de la foi pe mama kambo yo za so papa bengi oke yo moko eloko te bana to sala na vidéo ti lelo na li eloko te papa benga biso te na li ya Yesu o za ba je wala makasi na biso boye miloko musu pe to sala la papa ezaka li ya Yesu oui ngana to li ya Yesu obungisa ngalite ye Frère Bali Bambi boni sango na ye afa to do silisa mosali ya nzambe okata parti oya ya mosali ya nzambe na minute oyo chantre de l'Éternel l'homme de Dieu papa Bali Bambi chantre de l'Éternel na minute za na Kananga na village natal esika ya bota mesika ya bakoko na ye bana Kananga na zo ebisa bino l'homme de Ndoto azawana l'homme de Chilobo azawana boyamba ye malamu na yoka sango ke boyamba ki l'homme de Dieu mosala na nzambe le pasteur Bali Bambi très bien très kitoko azongi lisusu na village natal na ye na bokoko na ye pona ko sepelisa bango d'une manière musicale chrétienne et to souhaito ba bon séjour kuna bana Kananga nyonso beto abwe malukai malubimpa Kananga wetu ça va olinga ki bona lobela mosala nzambe Bali Bambi na lobi yango kitoko to recevoir bénédiction mama Kapashi eza surprise moko batu ba yeba te na signal livre d'or ya hôtel na Dubaï grâce à mama na lobi na lala na hôtel ba ko betela nga porte parce que na vandaki na hôtel mo eza na kati ya île ça dit so na ningi na bima pirogito kano rapide ko yo swanga to bato ya boatu bako ya ko swangai soki pe na ningi na bimina na nzela mutu kezaki na porte nzela mutu kezaki na porte nzela mai bourgeoisie ya tika vi onga na vivre même na communication mutana niveau na ngazate ochanga na liste te ngamu na chaka bat na liste te ochanga na liste te na belle na ebiso batu wana nyonso mona biloko pamba mutako chona na liste azate mutachaka na liste za mama c'est que yemo mtabenga par correspondance mutako chaka komono azate pona famille pas na bandeko yo za muninga na ete yo kola na bango yo kola na Vincent yo kola na Belleville nenga zabwe acha alente oya mandefo apemba kino chayo acha mutu na bango nante bongos etika na entourage ya Belleville batu baze ebele okuto zate kola na teni ngotekela ke ba robe na ebisi yo bwe na ndenga ba liste mboka bondela ka nzambe bato baza loter balotaka yo ye moko akobenga yo kozela note ezala so ba lobi kutu ya kolobe pesa bato wana nde kanda epesa bakolo likambo bakolo posa kanda ndenyo ye na kombo na ye ndenyo ye na kombo na ye asa nani oyebi jango ebebaka nini na betelo lisolo mama Olive aza na posa ba comédien so ka bengi ba comédien abengi ba comédien atindi bis to 3 bis 4 bis ba comédien ba osala boy mutu nyonso amemi groupe na ya kotina bandeko na ye mbongo ba opesa yo kata 30%. Ozongitsela kolobo. Biloko ba pesi yo bokabula kati pona mukolo kopsko. Batu so ba yena kinga kati. Mama soka tali boye yete mna benga ki. Ba comédie ba bengi na omona choix yango te. Nde place yaki ko énerver famille ba koma siko ko sala liste na famille. Ba go pesa ka intanda bengi la biso ba tona bango posa. Komeka kutu ko kanisa kutu teke un jour on va na si la go penser na yo na magamba ba liste wana ba Belleville ba Vincent Chilus
Louveau nunange un pont d'idée kadibobo de bibidi. Oh mais si la zana na silisi si j'étais avant la production na poto. Ouais. Olinga memayo yo na ye. Boyebani o mema mutute o mema famille na ye. Non mais si la zona esa memanga o memanga. Yo na age na oso kina da poto o memeloni. Oh bon équipa. Zwa visa ke na ndenge na yo za grand dame. Si la memanga. Bolinga ko mikita bolinga na zwa ko Sylvie Bongo. Oh bon ko mikita ni. Memanga. Ah. Tika Aisha memanga. Si la memayo. Ah oui. Biso mibali. Ah patron. O koti sus. Na kota ko. Bonga ne koba. Si lo mema biso. Na denga ngana soni. Si la toza de. To selo musala. Comme mete aboyi. Aboyi abina mikitisi. Atika lo kapi. Ah c'est la jet set. Yo kana betoli solo Ah c'est la papa Hervé Bataringue. Wa jaloux ya Jérémy Chabani pour na silisi kutu makambo ya Jérémy te. Na signé livre d'or na Turquie na Dubaï. Na signé pe lisu na Turquie. OK. Na moni ba yeko tuna ngai balobi, ba yeki na interprète OK. Ba tuni nga balobi boza bato mboka nini nga lobi congolais, Congo Kinshasa. Balobi oza deuxième noir. Olala na hôtel Oyo. Na tuni bango question. Première noire c'était qui? Bango balobi premier noir c'était Maître Gims. Balobi na vérité balobi noir à liboso ezala Maître Gims. Yoza deuxième noir. Signé na tcheba kombo na nga na tchekomo madame na tchekomo mutu abengi na ba na kombo mutu abengi singa. Oui ezala bongo. Na tchekomo mutu abengi singa na remercier ye. OK, OK. Allez, na lobby naza marié à telle femme na tchekombo bana. Pour éthique ala kana ba archive na bango. OK. Na tchekombo papa na nga na tchekombo mama na nga na communion na outi quartier tout na signé. Pour ce congolais mususu ayeba ko tuna yi na tchepe alliance lité ya kana. Siko na ibisi Jérémy et ko permettre penza te po ngai na lingi ba système ité na komi kuna chambre moko deux personnes. Ngana kolala na gatuzo soka nyatelinga ba mikinza na bango wana na butu na kolala bien te to oningola lisanga ina mwana o shikito o ya munene mulaibo ye na lobite ngana kolala na ba acteur na yote azu enveloppe yo ke loko sko eloko na Jérémy asala o na comprendre que aza sage abeti calcul billet abeti calcul visa na ndenge na yeki ko sala pop de balo azu $1,400 ache na enveloppe apesi ngai na lobi saisa ya ndoki na lobi président la di eso basa ndoki na finga ki ba président théâtre mukolo wana surtout muyombe gauche kuto koloba te asa matanga aïe mais condoléances à Gigi Tamaki esili muyombe gauche mutu no mbongo akei ese ngai na kabelo po bloquer ngai que son âme repose en paix na papa na biso PDG Tamaki ata na lia mbongo ba monteur ité mais na présenté ka ba mes condoléances. C'est pour cela na que Jérémy Chabani na lobité bino bo kende nga na okende lokolo pesi nga enveloppe ça va parce que na quand même mukolo et aux ana na poème té comme mangé za poème té lelo o bazobenga ye aigle de la théâtre Jérémy Chabani eza lisumu te leki na biso aza mupepa sika photo encourager ye na monaki place oyo biso tozwa visa esika biso tokoki kosunga te esika biso tokoki kokoma te eza na bato bayaka mpona kobongisa théâtre eza mpe lelo miziki ya kala ezalaki mpona lokumu ya basi mpona lokumu oyebana lelo bafere bafali baobeta miziki oyo baotonga bandako bamema mpe bato ebele na bapoto totika Jérémy oyo akotia Jérémy mosapi na elongi na kotia esika mabe mpe na konyukuta nayebisi bino ngai naza moninga na bino te napekisi nene ya napekisi bato nyonso oyo basali bakalbale na bango mpo na kolukela leki na biso shiti na ye na banza ete makambo tosololi concernant théâtre eza vraiment intéressant makasi parce que nga moko na théâtre naza moko ya les conséquences sont réelles ne faites pas ça chez vous na yebi pasi ya théâtre yana ko soto omona ga théâtre omona théâtre yana nzala moko surtout na ba era ba tournage boko kabola biscuit moko 6 personnes nangu ba 500 francs
ozomona esa na babiloko mosusu biso tomona na bateatre kozwa te idite biso ozomona oyo ozomona nde na vandi boye naza parmi bato bakanganga moyibi na théâtre na ye na mosala kitoko ya bastar me bakanganga moyibi soki eza na baleki oyo baosala makambo abe fo kofélicité bango ngai na bandeki kozela pasteur de la foi alemba pantalon alemba chemise po bapesa ngai lelo babiloko ba Jérémie bazosala oyebi bana wana oyo amemi na Dubai oyebi bazwi combien de tele combien de bilamba combien de pantalons combien de copes bazwi combien de publicité asali et lelo oyo bakinois batala biso lokola mbula ezobeta ngai na sepela te bato akini ya Kinshasa bamona amonanga papa mba lokola ndeti yango wana nalataka chapeau kashni bazobata mitema mabe nde navandi boye omoni navandi awa naza mutu oyo mpo naza artiste naza mutu oyo memi kolia na ngai nazalaki mutu oyo nakozala na dessin ya fufu dessin ya biloko eyaka chaque jour ma divine ye na oyo ya chelinga wana mama oyo asuka kuna ye madame na ngai azokamwa siko papa okomi na basani ebele boye na mesa mpo na bite baza bato batalanga na télévision mais bakobanda kolia na bana bavandi ngai epuis ezaka bango te na baoyo ya balabala solo liko ozomona c'est-à-dire nalingaka bakinois bamonaka ngai te mpo bakinois base comporta mabe bakomisanga lokola ennemi na bango donc ngai naza ennemi na bino te naza quand même leader oyo nazopesa esengo gentil na bafamille ebele oyebi émission tosali combien de personnes baseki mpe combien de personnes combien tobimisi émission nakoyebisa mwana na oyo ya cameraman oyo tindela yango bacomédien nyonso na privé oyo yebai na bango akangi biso g mes condoléances leki na ngai Eh, Nini, bonne guérison. Ah. Comment on est dans le paradis? Paradis. Pas Jérémie, tu es dans le paradis dans la liste à Dubaï. A filmer bien, monter bien. C'est très important dans la vie. Boss Ben, Zamba Pambola yo. Ah, Beleka. So ki to lobi makasi bonne énergie to ye lelo. Belaka. Belaka nde asali penza ke. Biso tozala o tozali. Merci na ba nyeso botali biso. Tata Pambola biso. Capage TV. Capage TV. Capage TV.